Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mimi na bien super bon maman Eliane. Na pesa ba mbote ba ebo ma vipi. Moko wazima, est-ce que vous allez bien? Bonne no ba ndeko na vous allez bien, bonne santé, bon malamu. Kini ezali, votre deuxième maman va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya bawazo ba tele kini ezali. Donc vous de votre côté c'est comment vous allez bien? Bonne santé, bon malamu. Na linga toujours ba ke ba yebanga ba yebanga ba malamu. To boza malamu sala nga peu plaisir. Makasi na sepelaka mingi komona bokomelinga maman tout va bien ça la bien ou bien ba oyo ba benga na téléphone et ça la mapeka bien na eto solo mo mkene to mesana ko solo ma bino ndena la ba toujours ke kola ko la eza habitude te soki nzamba pension pe ma bomo il faut okumisa ye so okumisa ye atanze mo serwana yawe nanga tombama yawe tombama nanuwe yawe nanga tombama yawe tombama nanuwe sija kosenga natiki nano natumbola yawe sija kolela natiki nano natumbola yawe sija kosenga natiki nano sija kosenga otiki sija kolela otiki osali ni oto mwana nzambe parce que de sera nzambe pesa te monza bazambe besoka ka ya louange na adoration alika ba le ba kumisa ye ba ne ba la tsefe pour que ya zali papa parce que soki nzambe angasalela kosalela kopoza osenga ete soki otambola kaka malamu ozotambola bone difo meka ndenge nzambe alingi ntango mosusu aza bezo osenga bénéficie to mwa imo asali ye moko abanda kopambola yo merci mingi na biso tu bolinga mama eli aleki na yo tosola mwa moke na bamatere na biso toza content toza na kati ya émission topokoni pour le mariage ndenge boyebi ndenge ngai bino tomesana na biso kosolola naye kosolola mwa moke na bandeko na ngai ya mpasi bajeune sœur na biso na kosola na bino bana na biso na kosola na bino baninga pe ya nkolo na nga na kosola oh pe baza pe mikolo par rapport na nga na kosola na bino on apprend tous les jours conseil ici la kate conseil ici la kate ici la kate pour moto yebaka nyonso na saa moi oyo azalaka te conseil ici la kate bandeko lelo na koloba likambo oyo etali respect ezala kote mwasi ezala kote mobali likambo oyo etali respect yango na biso solo mo moto bandeko na ngai tokobanda mingi na kote oyo etali mwasi bido le biso qui trouve une femme trouve le bonheur mobali ntango alingaka mwasi amonaka mwasi akomi lokola mama me bandeko eza na mobali mosu alobi ke mama Eliane ngai nafinga mwasi mpo mwasi moto abanda kofinga yango wana eza malamu te bizalele bakomportema ya kofinga babolingo tomesana biso kofingana bomesana kofingana na chambre na ndako me mokolo eza kokofingana na miso ya bato ekozala soni ekozala malamu te ndeko mobali abi mama Eliane nga nafinga mwasi nanga mpo mwasi nanga moto abanda kofinga nga soki afingi nga omonaka na lekisi afingi nga na lekisi moko mosu mpe eleki nga mpe nafingi ye malobo mafingo ya finga nga yango nga nazongiselaki ye éduquer une femme c'est éduquer toute une nation bandeko basi bana oyo boza kobala bana na biso oyo bozokota mabala botika kokisa biso baboti soni bokokisa bapapa soni langage bwana langage moko ya vitesse langage moko ya kofinga mafinga esalaka bino ndenge nini mobali bozaka na ye bolongolaka bilamba ya longoli bilamba yo longoli bilamba ale bobandi kofingani bofingani ale bino wana mpe susu bino wana kana kati mpe ya lieu sacré bino wana oh je t'aime tu es mon amour bo bafingana bofingana wana apeta na osamosana makoto na olame natala na biloko tala makaya tala bino mwasi nzungu mwasi nzungu wana nabala na makayabu yawe nanga tombwama nanu izakosenga natiki nano natombola yawe indelanganga natombola yawe tombwama nanu izakolela natiki nano tombola yawe izakosenga natiki nano tombola yawe
na zoya badiloko na ngai mpona osala boye anduki mpe makambo mpe ya ndako wala ndenge na bande ekoloba bofingani na moto siko ntango bofingani wana aleboke lisusu na lie sacré oyebi te bapota mosu etikalaka na motema surtout bapota bamakambo mafinga na makambo mabe elongwaka na moto ya motu te makambo mabe elongwaka te etikalaka na motema okomona motu makambo kitoko alongoli ya mabe atina motema ayaloko tina koswana bino bandeko nanga bacouple mingi ya lelo boza na mafinga langage facile okofinga mobali ofingi mwasi ofingi mobali ofingi mwasi mwasi afingi mobali afingi mama na ye afingi tata na ye mobali afingi mwasi afingi mama na ye afingi tata na ye makambo wana na communauté eza malamu te eza makambo mabe bandeko ifo kotika nayebi bemission bobolingaka te bino bolingaka sécurité mikolo nyonso ntango bavandelaki nani ndeko na biso ya mobali comment il s'appelle encore comment il s'appelle encore pana na biso s'appelle comment baketaba wana nde bemission bolingaka boki wana bokotunda na émission kobinga kotunda mwana na kolamba kaya pamba bokotya nzungu na moto bokotya nzungu na moto te moto okotya nzungu na moto te omota motu soko kosokola te okota awa na live mabe okota live bapekisi live te c'est vrai tosala bemission mpe bokota botala mais bosorganisaka mpe na ndenge kotalela baémission il faut s'organiser il faut s'organiser combien de télé na kotala émission de télé na kolamba ebo na koservi mobali mikolo yo mwana mpe mwasi oyo so na temps ya kolela mobali na yo na mesa te pourquoi parce que oservi mobali na yo na 20h yo okimi mba kokoti na chambre yo wana na kati ya live alors mwete nazala kutu na obengo boye yo wana na toilette nayebi kobenga na toilette po mobali na ngai yoka te toyokaka bino ntina na balive kuna naobenga kutu wana na toilette po mobali na ngai sa nini ayoka te non libala esalaka discipline il faut kozala discipline na libala sikoyo ntango osala makambo bo mobali akoma kolia kaka ye moko yo moko ozola so na temps te parce que ntan nyonso oza pi oza na balive ntan nyonso oza je suis pas contre les live live non je suis pas contre les live naza kobaka bato bosorganize pourquoi nazoloba parce que bandeko mingi babengaka baza kose plaindre mama elia nito tala ngai mama tala boye mama elia nito mwasi motu mikolo mama alambaka lisusu te akoma kaka ere nyonso kaka aza na kati ya balive mama elia nito tala mwasi nanga makaki nga respect mameli na tingakinga mama elia nito oyebi ke mama mobali nanga make na respect alors ntango wana kosolaka na bino ya telefone voni koya kosalini waka koexplication koyebiseke mwasi aza moto ya respect balobi éduquer ntango séduire toute une nation mwasi aza moto ya respect touta na éducation nde moko te okoza ta mosu mobali moboye ntango mosusu ya mesala kofinga makutani na yo abandi ofinga obandi opekisa obi te mafinga te papa po bato mosusu bazali kofinga ka mota mobali te azokama ya bapropre ndeko na ye bapropre ndeko na ye ye moko azofinga bapropre frère na bapropre sœur na ye pardon tokota cuisine lelo on va solola comme ça lelo tokosolola boye lelo tokosolola kaka boye bampanga ya munu Vincent lelo tokosolola kaka boye atanga moko ndenge naza ngai naokalinga makayabuti naosala sosi nango sikoyo te bongo nakali yango déjà pourquoi parce que nasi atiki makayabu nanga na mai yango te makayabu nanga na mai nalongoli yango déjà mungwa soki obombi makayabu boye ekoya kosala solo surtout jango na frigo malamu nasala nini nakalinga yango madame nakalingi makayabu na ngai tozosolola mpona kobanda wana te kaka ke non naosalaka émission natika ndako na nga mosala ya kolamba nalamba bongo te bandeko na ngai bongo te bamama
Ba maman to lokola négligence. Ba maman il faut lokola négligence s'il vous plaît. Makambo yo on ko négliger oyo et ko coûter négligence na yo maman on ko coûter pe libala na yo. Ko ki pe ko coûter libala. Karamu na ngai yango ekali na bakaramu ngai wana nakosola na bino me nakosola na bino kaka boye te o natika mosala na ngai ya ndako nananana mosala na ngai yango naosala naosalinga makaramu na ngai entretemps tozosolola toujours de la mingi respect donc toujours de la mingi na bino mingi likambo na respect bandeko langage c'est comme facile na internet lelo mokolo azoyeba na susu te mwana moto azoyeba na susu te mwasi mobali droit de nese ozala susu te mokili ekomi kaka mafinga kofinga na kofinga eza malamu te et surtout bato mibale oyo bolobi ke boza baamuro mwasi na mobali mafinga eza mabe ngai napesaka conseil olingi oyoki oboyo tiki ngai yangaya ngai aza na cdi na ngai mpe na respectaka cdi na ngai soki eloko oyo mobali no alingaka te kosala yango te mama de peur ke ekota kotona na ndako eloko mobali no alingaka te kosala yango te po ekota kotona na ndako te eloko mpe mwasi alingaka te kosala te mpo nalobaka mingi mpo na biso bamama parce que biso bamama bana basi bino nde bolingaka mabali nde nalobaka eya bobalaka banani balelaka mwasi na mobali banani balelaka mingi basi mito balelaka kaka bokenda na église bawaluka basélibataire mibali balekaka na bango na liboso te basi motu baleka wala akalinga makali na ngai entretemps naosola na bino likambo etali respect eza mutuel tokoyeba kose respecte tokolobaka tokolemba te voilà. Tokoloba kaka, tokobanda kolemba te, tokobanda koloba kaka. La fin de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il y a sort la liba les aramwasi. Ce qu'on doit savoir makambo malamu, on doit makambo malamu. Et qui mobile aussi makambo mabe. Un moment on se sentir gêné. Un moment on se sentir mal à l'aise. On va ah, mais ninga ni muto sa makambo malamu on a fait comme makambo mabe. Mutu musu baté ngira na ba acte. Maman, on va s'alobeli liba na yo. Le mec qui est pasteur Marcelo. Alors, bah, quel est le conseil pour me les zakelo comme ko ya muke kake bomi libala. Ya muke, mo vene ba ni ko réfléchir ah. Libala ko fika na boli. Libala bébé ko mo le ko ya muke. Incompréhension muke. Ya ba lobi libala za pona bana nikete za pona mikolo. Quand je parle de mikolo, ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas l'âge, c'est la maturité. Moi je comprends muke de bomi libala. Ya muke kaka. Compréhension est très important. Et moi, si je suis libre, là, on par tous les moyens. On va devoir de célibat à Nayo, on va devoir de célibat à Nayo, on va devoir de Kamini, à son carita, so on va donner à couteau au vani aux autres. À son couteau au vani, on l'a dit, papa, on l'a dit, tous à marié, papa. On a compté la chambre, on a la mobile, on a naïveté, mobile, elle a quoi, naïveté, on a un nini, on y a un coup à wapi. Vous avez un peu de bon à côté de la bonne chose de la haine. Et comment on a changé ça n'a pas changé la putain moi c'est là à
avandi alali te azozelanga okomona motu soki motu aza kosala makambo mingi ya mabe yo lingi osala makambo ya malamu mpo okorige nde babaka ke baza kokorige yo indirectement soki moto azosala makambo ya mabe moto azofinga afingi yo obi papa éducation nanga ezopermettre nga teke nafinga yo éducation na ngai ezopermettre teke nafinga yo papa nakokofinga te nakofinga ndenge yo mobali nanga nafinga yo soki moto moko aza mokolo grande sœur yo moto aza yaya mais bible elobi na biso respecter vos aînés yo moto aza yaya boye nafinga te nakofinga te je n'incline yaya pardon soko kobeta yango obeta ata na gauche nakopesa te na droite soki eza mobali aye minuit olali na nte papa na ola ndenge nini naozela mpona servir bana lalasi okotinga mitibo wana kende nakende ola mpona na koservir yo wana ngai azanga mpe na mikondo oki te papa role nanga moko eza devoir nanga mpona nzela yo mobali nanga na servir yo okopona mobali abanga échange mais kobosana nzungu te bamama mingi bonéglige nzungu bamama bonéglige kolamba mama soko olingi kolamba te mobali amesani kolambaka te ebandi kotinda bamesa nini abanda kokende kolia libanda ntango abanda olia libanda mama yo moko okokimisa ye ntango abanda okende olia libanda soko akuti doka kitoko koleka oyo ayo mama ekolela mibali baza ndenge ebele bamosusu bakipaka kolia te bamosusu alingaka mpenza bilubu bamosusu balingaka mpenza lia ena mibali mosusu na bandako na bango soki afini nalambela oni lingolo me mwasi azali mobali aotulaka mwada mwasi soko alambela ye mpona nini mpo abikeka mwasi na ye alinga kolamba te malamu ye mobali asala nini alamba ya malamu te eza mabe eza malamu te eza mabe oka korenverse barole kolinga te role ya yo mwasi ekoma ya mobali ce n'est pas bien eza eza malamu te netinga komoniti nakabu na ngai yango kaka naokalinga yango kaka le nabombi yango nga zaka nanga mpo makayabu te naokalinga makayabu na ngani eza boye natiango na tiperoir bien natiango fromage bien na kati ya tiperoir te natiango ndenge wana nabombi soki papa aza na mposa kolia nga na mpina kokolia nisabi na kolia makayabu omisika makayabu na nga nasali sasi bien napesi ye asali nini alie anda luseko na nga napesa ko nga naza nango mbisi yango ya frère mbisi ya mai bomoni mbisi ya mai ya frère yango nazokende kosani kolamba nazokende koassaisonne yango soki na assaisonne yango nakobinisaka o papa kolia nasaleli mpo ebongaka ngai lingo mposa mobali nanga biloko ya moto nayebika koliaka poisson moko naza koassaisonne nyonso eza ya frère soki na assaisonne nalambi kaka moko oyo kaka na koservir ye akolia soki bokobisoki papa kolia nini nakolia mbisi nake nabimisi na sani nalambeli na pesa ye nga alengelaka na ngai nga alengelaka ya boyebi nzambo ya kamunga boyebi nzambo ya kamunga kamunga opengaka ngai belabelo okumisanga na miso ya bato bele de bele obengaka ngai na miso ya bato bele de bele belale itokolulaki ngai na bomwana ezali nano ala ya mwasi kati ya ndako yo ndimaki nga kote siko kote eza bien eza kaka natondi kitoko na nzoto bapimi ngai libala tata yango mpenza mwato kamunga nalela nani natondi kitoko na nzoto eleli kitoko nanga likambo basalinga ebominga nzoto kamunga nalela nani wepeza mwanati natondi kitoko na nzoto bapiminga libala papa wepeza mwana soko yebi yango kende lukango ezaka nzema bilabela meilleure chanteuse du Congo bilabel Marie Claire mwana mokuza la meilleure chanteuse du Congo tombaka etala nze mwana kamunga abia natondi kitoko na nzoto oyo bapiminga libala okoloba kitoko ozaka babatu les atouts comment tu as les atouts mais tu n'as pas de mari tu es belle tu as un beau boulot ozala nyonso les atouts sikoyo oke koyemba place
natoli kitoko na nzoto bapilinga libala payapayaka akwa boye mazumo omona mwasi mosusu yekuti aza boye mazolengela lokola babitikabi ozolengela libala nalamba oyo napesa mobali respect nakende pressing natika bilamba nazobilamba nana kaka mwa bana sheri okaka sheri nana desh nanga salasa mama yosoza mutamba to yibise mbali le respect c'est le commandant c'est le conséquent et surtout ceux qui au cours de mon temps sera pour nous offrir ça c'est très important que on donne ça pendant mon na elle sera la cuisine elle sera aussi makambo oyo mo c'est le bala sala comme on a aussi makambo na kaya apa makambo na ça ni na osala mbisi on doit saisonner mbisi na bien na chango na kubomba ngubi na conserver très bien mais na doit saisonner mbisi na osala mbisi bala nasala mbisi kama moko papa boya na sala yango na chile nanga na ingenda mapinpili ya mbisi na zona mosusu eza saisonner na bombi nga kuna ba mobile na ngai chérie lelo okolea ni ndela okali na makabu na ngabo na zomo na mobia chérie lelo olea na miloni soki ole makayabu ekela bilisi makayabu na na makayabu na sali sauce kitoko c'est makayabu na sali mobile ali bandeko kolamba ya mwasi na kati ya ndako c'est un devoir c'est une obligation même mwasi mpona kolamba na kati ya ndako eza kuti eza obligation c'est obligatoire de faire à manger pour son homme obligatoire de faire à manger pour son mari eza eloko moko eza obligatoire eza te o ndenge olamba na ngai te mpona te aide semblable il faut lambela mobali na yo il faut alia oza aide semblable il faut lambela mobali il faut alia avant que na TikTok lambela mobali avant kota YouTube banda kobenga lambela mobali avant kota bemission banda soki bavandeli bakoni mama bavandeli balinga bakoni mama bazofinga avant banda kofinga omitali mpe nanu yo moko otali eta civil na yo otali makambo na yo otali mpe ndako no olambeli mpe na mobali atokende kotia commentaire ya mafinga problème te kipele ndako lambela na mobali simakende na ndani kota mafinga tolingaka botala biso c'est vrai mais ça na badevoir na yo avant okende na bafutilité tokoma na te continue kolamba na ngai lelo na ngai tosolaka boye na sekila tosololaka boye na mokili oyo soki oso oyebi role na yo na ndako ya libala ovanda libala na yo bien mobali mosusu azalaka azalaki litambola na bacamarade de gauche à droite mais une fois abali atie mwasi na ndako ayebi te nakomi marie naza so na droit ya kosala n'importe quoi te naza so na droit ya kobimabima te mwasi aza na ndako mobali mosusu akozalaki soki asisi mosalaki na bacamarade ake komela mwa kopo nini mais ntango atie mwasi na ndako achange comportement bacamarade bakomi aye bando bando etika biso c'est normal mpona komi na mwasi nanga aza na besoin nanga bandeko la vie elekumu te faut en profiter la vie n'a pas de tenir vie les hommes procès il faut qu'on profite chaque instant chaque seconde, s'il faut profiter. Profitez! Personne ne connaît ce lendemain. Encore la suite. Que Dieu vous bénisse. Bonne blessure. Mungu anubariki katika kanisa kumuna. Nzamba ndio tunabana kwa. Bon, ceux qui zamba goso. Kende ko s'abonner na Eliani TV après activer cloche de notification pour que on a notifié à chaque fois que l'émission est fait au compte. So dans pour ça ko benanga. Numéro de téléphone est le 06 15 31 69 90 pour la retour dans la France. Sauf que vous avez bande en France, au plus 33 6 15 31 69 90. Il y aura plusieurs numéros dans la WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.